pour l'accepter, papa ba moni passe pour na musala oyo. Moi to bebi sango ezalité. Ezala passe à pas mater. Ba koko d'abso 37 000 familles mufaka. 150 000 martyrs par Karamaka bangonos ba kufi. Lelo balobi tata mona pe molimo santu batata ba maman bandeko ba kimbangiste balandi ngai wa bino Guy Laurent Lobela autre madi analyste spirituel tokutani na bino na édition ya sika na chaîne na bino ndenge tolobi Africa 21 TV esika nini tokolakisaka bino mingi ba réflexion spirituelle na biso cette fois-ci toyeli bino édition spéciale Nkamba alobi nini ezali likanisi oyo tata Simon Kimbangu apesi epai na biso pona kolakisaka bino ba volonté ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani na nzela ya ba message spirituel na ye na nzela ya ba décision na ye na nzela ya ba orientation to na nzela ya ba recommandation pe ba circulaire oyo tata Simon Kimbangu kiangani akosengaka epai ya biso bana na ye pe ba recommandation na ye batata ba maman Nkamba alobi nini ezali édition spéciale bokolanda yango toujours nanzela ya chaîne na bino Africa 21 TV esika nini tokolakisaka bino volonté ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani, c'est-à-dire papa akoki kozala na Kinshasa akoki kozala na Nkamba, peu importe esika oyo tata mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu azali ba volonté na ye bokozwa yango ba orientation na ye ba recommandation na ye ba décision na ye bokolanda yango cette fois-ci na chaîne na bino ya Africa 21 TV édition ya sika oyo to bongiseli bino bozala toujours branché na chaîne na bino Africa 21 TV pour vous recevoir ba recommandation ya mokonzi ya bule ba décision ya mokonzi ya bule ba message ya mokonzi ya bule message spirituel ya papa Simon Kimbangu kiangani pe ba ordre nyonso oyo mokonzi ya bule akobanda kopesa biso matin midi soir. Cette fois-ci to bongiseli bino message. Il y a le 27 juin, j'ai dit le 27 juin 2024, na Mboka Ngumba Kinshasa, na centre d'accueil de Kasavu, pour sikani ni mokonza bule a se pronosaki na kilte ya tongo. Mais avant to la kisabino to, avant to tie la bino, image ya message ya mokonza bule tata Simon Kimbangu kiangani ya le 27 juin 2024 na Mboka centre d'accueil na Mboka Kinshasa. Plus précisément dans le centre d'accueil Kimbangiste de Kasavubu, tolandana no trash et musique oyo régie et bongiseli biso. On se retrouve très bientôt. Merci na régie ndenge touti kolanda trash na biso touti kolanda nzembo na biso oyo régie bongiseli biso esika nini bazali koyebisa biso Nkamba alobi nini oyo pe ezali moko ya édition spéciale oyo biso to bongiseli bino na kati ya chaîne ya Africa 21 TV. Sans plus tarder, je redis soto zali déjà prêt na message ya mokonza bule papa Simon Kimbangu kiangani esika nini oyo tata mokonza bule tata Simon Kimbangu ayebisaki na biso ete Lingomba tokoki kotika yango epai ya bangulu te esika nini tata mokonza bule ayebisaki na biso ete bilanga tokoki kotika yango epai ya bangulu te likambo na testament maloba ya tata Fumwambanza ezalaki suivi na ba intervention ya ba révérend Katembo révérend Mututu et banganga nzambe oyo bazalaki wana basalaki ba intervention suite ya ndenge mokonza bule asengaki bango po ete balimbola likambo yango ya totika bilanga na bangulu te oyo pe ezali ko justifier tout simplement ete Lingomba totika yango na bangulu te. Tolanda sans commentaire intégralité ya message ya mokonza bule tata Simon Kimbangu kiangani ya mokolo ya jeudi et on se retrouve très bientôt. Merci. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye.
Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eunui, Embazie, Bilongo Biakulwe, Yangalala, Esengo Bie Sengote, Kiesevoka Kiesekoi, Tsai Vokan Tsai Koi, na kombo ya tata, mwana pe tata Molimo Centre, tolandi matei na biso tata pasteur mutatei biso oyo batei biso ezali tobomba tosalela mpo mokolo wana tobika ndenge toyaka kosambela na tongo ezali bilei ya molimo Kolo Yesu na français bazo kobenge maître na lingala motei na Kikongo nlongi azaki na grade papa pasteur azaki na grade te kaka motei ah bon mais biso tozala bagrade Nzambe wa biso tata Molimo Mosantu na lingomba na yo opesi biso bagrade ebele batei bazali baselo bazali pasteur bazali chef de mouvement ti na niveau général bongo nini ekotisaka moto na likolo kimondimi mondimi Qui m'ont dit, mi papa, il y a un des premiers escaliers. Ah. Aïe, aïe, aïe. Soki na komi na point wana, makanisi zokende mosika. Pasteur alobi, testament. Mowe yekolia nini? Biloko na ye ya na ye, hein? Bongo maloba. Wana nini wana? Esika si minga penza yangu wana. Papa mfuma mbanza bengi sibiso. Aloba ki kambo ebele. Kasi na suka alobi elanga kopesa na ngulu te pona nini alobaki bongo kotala te ngula si sabilanga wana testament be testament te alors biso batunde tozala bobangi ozali motambolisi ozali nani agrade ozana ngome conduire bandimi na nzela ya malamu oyo kobungisa bandimi ezalaka mabe elanga bapesa wango na ngulu te ngulu akosilisa yango bapapa pasteur soki bozali oyo tangelanga place oyo ezali ke elanga batikalaka ngulu te sino kosilisa yango kolo Yesu mutu alobaka yango kasi bokozwa mikro te kuna bakalera boyawa balobi mikro nde ya
Au kombo na Nzambe tata, mwana pe tata Molimo Centre. Topesi matondi mingi na tata Molimo Centre, lolenga pesi biso verset biblique oyo, poto otanga ona tongwa lelo. Likambo tata Molimo Centre apesi kati na biso, ezana mukanda ya Matayi. Matayi chapitre 15, et banino mamana 21 kino na 28. Mais tozwaka verset 26. Mais ce que tanga pe tozwa suma verset moko su na référence na Marc chapitre 7 verset 24 à 30. Kuna na verset 26 balobi boye. Yesu azongisi bakamataka bilei ya bana te pona kobwakela yango bambwa. Yesu azongisi bakamataka bilei ya bana te mpona kobwakela yango bambwa. Toke muke na 27 ya solo mokonzi. Kasi bambwa baliaki biteni oyo ekoyaka na se ya mesa ya bakolo na yango. Toke siko na Marko ndenge tolobi esika tozo bakisa na verset 24 toko koma na 30 poti bisone tozwa mwa likanisi. Yesu alongwe na esika yango akei na mabele oyo ezalaki pene ya ville ya Tire. Akoti na ndako moko pe alingaki te bayeba ete azali wana. Kasi akokaki kobomba mate. Boye mwasi moko ya mboka wana ayoki sango ya Yesu, mwana na ye ya mwasi azalaki na molimo mabe. Mwasi wana azalaki mopaya. Abotami na Fenisi na region ya Syrie. Bongo akei noki epa ya Yesu mpe afukameli ye. Abondeli ye abimisa molimo mabe na mwana na ye. Kasi Yesu alobi na ye, tika nanu bana balia liboso, pamba te ezali malamu te kobotola bilei ya bana pona kobwakela yango bambwa. Mwasi azongisili ye, ya solo mokonzi, kasi bambwa eliaka biteni oyo bana bakweyisaka na se ya mesa. Bongo Yesu alobi na ye, mama, olobi penza malamu, kende na boboto. Molimo mabe ebimi na mwana na yo. Tangu mama yango azongi na ndako, akuti mwana alali na mbeto. Molimo mabe esi ebimi na ye. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Merci tata Molimo Centre repesa biso maloba. Tolandi chapitre oyo papa mfomalongo apesi biso na ntongo na lelo. Kura na Bible balobi na biso likambo ya mapa na bambwa. Mais lokola tozali kolobela testament oyo tata apesi biso atikelaki biso, ye a utilisaki expression to lisese ya bokoko na biso ete ezali malamu te kotika elanga na bangulu mpote bakobebisa yango, pamba te ngulu azali nyama moko ya désordre. Soki botikeli elanga ekozala lantina te. Yango wana tata azali koyebisa biso ete Hébreux chapitre 2 verset 1 elobi na biso ke tokangana na makambo oyo bayebisaki biso, oto yokaki, oto monaki, pote to pengwa na yango te. Soki to pengwe na likambo oyo bayebisaki biso, ekopesa biso pasi, ekolongisa biso te. Soki to kangami na makambo biso to yokaki, makambo ni to yokaki, exemple yango apesi biso lisese oyo papa mfuambanza lobaki yango. Eloko ya mutuya nkolo nango kaka nde ayebaka valeur nango. Ndenge Jean pe na chapitre 10 alobi na biso ke mobateli malamu akopesaka bomoi na ye pona bampate na ye. Soki azana intérêt te akosala yango te. Yango na esenga na biso tokangama na makamba yebisaki biso, likambo yebisaki biso ya kobatela lingomba. Soki tokobatela lingomba te, alors tina nini tozali na bomoi. Soki tozala bomoi parce que il faut tosalela Nzambe. Soki tosaleli Nzambe te, tobateli mosala na ye te, tobateli lingomba na ye te, présence na biso na kati na mokili ekozala na tina te.
yango wana maye toyokaki maye tomonaki tokangama na yango mpo ete totransmettre yango na bagénération ezali koya mpo te mosala oyo ekokende liboso oyo ebeba te donc totiki liloba na batata bakokosilisa yango. Okombo na Nzambe tata mwana pe tata molimo santo na banzali tongo toke musika te toyoki esika kani tata molimo santo apesika te na biso ya solo batata ba mama kole Yesu azaki na mobembo kasi mama oyo tolandi lolenge kani ayokaki te kole Yesu azali koya pe azali na ndako oyo mama nazaki na susi makasi pamba te esengelaki mona nkolo Yesu ndenge référence tozwi ete mwana nga aza na makambo ya makasi pe ya malamu te pe ya mabe nde mama wana akende mona nkolo Yesu kolo Yesu pe abete mama na yoki nyonso ndenge osengi mpona kobikisa mwana na yo milimo mabe pe ebimaki na mwana ntango mama azongi na ndako ekuta mwana alali alamusi ye ntango alamuki atali ete solo milimo mabe ezaki na mwana esi ebimi. Mais na contexte papa pesi biso ete ko pesa ilanga na ngulu te tolani na maloba papa ndenga lobi ete yonganga Nzambe soko bungisi milimo ngana ozali kotambusa ozana problème na miso atata Nzambe mais soki okonzi yango malamu ete osepeli tata musanto obungisi milimo ngana te wana ozali nganga Nzambe malamu ndenge tata pasi alobi le bon berger nde na esiko batangeli biso ete biso bato zali kosala malamu na kati na lingomba toko bakosala malamu to sala makasi to etufe bato ya misala ya mabe bato ya misala ya mabe toko tika ya bango nzela te po ete bakoba kosala mabe na kati na lingomba oyo yango wana biso bato zala nzela ya malamu malamu ete tokoba na kosala musala ya malamu tokoba kotonga lingomba oyo na nguya tata molimo santo toko bakopamela mabe pamba te mabe ekozwa esika te kati na lingomba oyo eloko ekozwa esika kati na lingomba oyo nde malamu kosala malamu bolingo mbeko misala ezwa esika kati na lingomba oyo yango nde tata molimo santo otolobela sikoyo ete batu mususu bazosala kitoko bazosala malamu me babebisi pe bazali yo omituna ngana mituna ozana kanini ya baye bazo bebisa elanga tata molimo santo to baye oyo bazo bongisa ete lingomba ekendo liboso tata molimo santo asepela nde tina batipesi biso lisese wana te elanga bakopesa na bangulu te dongana to sala malamu na kati na lingombo oyo toko bakosala malamu to continuer ko combattre bantu valeur za nini bato ya misala ya mabe to landa bango te to bila beka tolia tata Simon Kimon kiangani poete lingomba oyo ekende liboso me oya mabe to boya oya malamu yango nde tokosala pamba te satana kozwa esika kati na lingombo oyo te yango wana lisese papa oyo apesi biso na makambo ya bakoba pesa elanga na ngulu te ngolo bete biso banso nde tokoti na kati na lingomba oyo tokotaki na biti moko to sala malamu to tika mabe to sala malamu okomba tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci papa. Ba tata na ba mama likambo papa alobi ya testament oyo papa mfumu mbanza atikelaka biso ete bilanga totikela yango bangulu te. Passage oyo papa pasteur asali lecture na verset 26 ya mokanda ya Matthieu chapitre 15 elobi nkolo Yesu mutu azali koloba na mama ya Kananeeni. Mama wana azalaki mopaya. Nkolo Yesu abotamaki na libota ya Israel. Alobi na yaki po na bana ya Israel. Na Kanana avant bana Israel bakende kozwa mabele wana bazalaki kosambela bikeko. Bazalaki na banzambe ya ndenge na ndenge na mboka na bango wana avant bana Israel bakende kobotola mabele wana. Tango banongi bakendaki kotala nde bakuti engambe ya batu minene milai babangi po bazalaki na biloko mingi ya mabe na mboka wana. Nzoka nde na kondima
bakendaki babengani bango nde terre promise yango wana. Nkolo Yesu tangu amoni mama wana ayebi ke bino bolingaka likambo ya tata Nzambe te. Bolingaka kaka makambo na bino ya bomutu, kosalela bikeko kindoki na biloko ya pamba pamba. Mibeko ya tata Nzambe bolingi yango te. Nde yango alobaki biloko ya kopesa bana ya batu ekoki te kopesa yango na bambwa. Kaka na tango alobi kuna na Bayuda, elingi koloba ete likambo yo Nkolo Yesu ayaki na yango ezalaki pona kobikisa milimo ya batu. Tango azali koteya bango likambo alingaki mingi ezalaki koteya po milimo ya batu ebika. Milimo ya batu ekobika na kati ya mibeko. Lokola bango bazalaki kolinga mibeko te, nde Nkolo Yesu ayaki kosala lisese wana alobi biloko ya kopesa bana ya batu ezali malamu te kopesa yango na bana ya bambwa. Bako bebisa yango bakomona yango ntina te. Liloba oyo Nkolo Yesu ayaki na yango, yango nde abengelaki yango lokola biloko ya kolia, bilei, matei. Oyo Nkolo Yesu ayaki na yango pona kobikisa batu, nde alobi malamu bana Israel po bango nde bazali nanga bazako yoka oyo naza koloba. Me bapakano oyo bazako salela bakisi na binzambe nzambe, atato te ibino to sali ndenge nini boko bongwana te. Lelo papa Mfuma Mbanza alobaki yango na Bayuda aye kotika lisusu testama epai na biso alobi bilanga botikela yango bangulu te. Kaka likambo ya mubeko alobi lingomba bokweisa yango te, bilanga ezali nde lingomba. Lingomba ezali lisanga ya bandimi. Bandimi ezali nde mibeko. Mibeko ezali Nzambe. Nzambe pona kobikisa milimo. Yango Nkolo Yesu alobaki soki bolingi ngai bobatela mibeko na ngai. Soki bolingi ngai bobatela mibeko na ngai. Kobatela mibeko yango nde bonzambe. Kobatela mibeko elingi koloba ete tozali kobatela nde bilanga lingomba. Me soki to bebisi mibeko to tiki nzela oyo tata Nzambe apesi oyo alakisi biso ke to salela boye biso to keyi ko sala makambo ezali le contraire, c'est-à-dire to bebisi bilanga ya tata Nzambe. Nde yango papa alobaki bilanga botikela yango na bangulu te, baye bazako linga mibeko te, baye baboyi na bango ko salela na nzela ya solo, bakoti na banzela oye longo bani te, bazali ko bebisa bilanga ya tata Nzambe. Mubeko to testament papa tikela kibiso alobaki to batela lingomba, to protéger lingomba po milimo ya batu na suka ebikisama. Mwamuke papa yango. Merci Bamuta Bokenrovanda. Ngai pe na yoki mateye na bino sepeli mingi. Oye likambo dege pasteur alobi na biso. Ye mutatei biso alobi papa Kimbango batuna kiye na bamindele. Yo zali nani? Yimpi alobi nga naza motindami. Nkolo Yesu. Pamba te Nkolo Yesu alobaki na papa Kimbango. Kende musala ya tata eza ya kolala. Kende kola musabango. Tomoni oye ya salaki. Abetami, abuakami na mai. Na libulu wa Mungu wa makambo nyonso basalaki ya kangaki motema. La 48 Nkolo Yesu alobi namoni ke okoki makambo tika na yo. Ya alobi te. Yo olobaki na ngai 30 ans. Tika na kokisa nyonso na 30 ans de na silisi. Ezalaki pe bongo salaki 30 ans. Mais mutu te mutabimisaki na boloko. Yi moko nde 30 ans tango ekokaki. Abimi na ye na boloko. Bazongisi alobi te nga na kozonga lisusu te 30 ans ne yango yo. Yango na ye tosalaki biso moko bato mwindu. Bakonzi na biso
2011 nde babimisaki na boloko na bonzoto elakisi ke tosengaki permission babelge bayebaki tosengaki nzela nyonso tozo kolanda kosala ezali po ete avant tosala likambo leta fo ayeba yango nde tozosepela ete bapapa balobi na biso totonga kaka Yelusalemi oyo etikali bango moko bakosala nga sikoyo nalobi na ye kozwa biloko Kinshasa oye biloko ezali bi ezali te bokopesa bi okopesa te tike batata balobi balongaki d'accord tolongaki kasi bato nanga mpe kaka nazo kozela nga nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci na régie batata ba maman touti kolanda intégralité ya message ya mokonzabule tata Simo Kimbangu Kiangani to kosala commentaire te biso awa tozali nkamba alobi nini oyo nyonso azali na posa ya koyokaka ba message ya mokonzabule volonté ya mokonzabule tata Simo Kimbangu Kiangani pe kosalela yango ndenge azali kosenga yango na ba circulaire na ba recommandation na ba décision na ye na ba ordonnance na ye pe na ba message spirituel na ye bozali toujours na chaîne na bino Afrique 21 TV et sikani tozali ko présenter bino édition spéciale oyo tolobi nkamba alobi nini avant to kabona bino batata ba mama tolingaki to présenter bino lisusu vidéo ya suka oyo ezali toujours na cadre ya nkamba alobi nini mokonzabule tata Simo Kimbangu Kiangani ayambaki président ya Sénat ya mboka na biso République démocratique du Congo na kombo ya patriarche Kindwelo, patriarche Kindwelo azali président ya Sénat ayambe maki na mokonzabule tata Simo Kimbangu Kiangani na mokolo ya jeudi le 27 juin 2024 na mboka Engumba Kinshasa précisément dans centre d'accueil Kimbangiste de Kassavo. To kotia la bino intégralité ya masolo na bango intégralité ya visite na bango de façon que Bisona bino tolanda toyeba les activités ya mokonzabule tata Simo Kimbangu na mboka ya Kinshasa na cadre toujours ya trash spécial na bino oyo tolobi nkamba alobi ni régie très rapidement balancer les biso ba image ya rencontre ya mokonzabule tata Simo Kimbangu Kiangani na président ya Sénat oyo tobengi na kombo ya patriarche Kindwelo oyo azali moko ya baike bana ya ne Congo basepelaki po ete bakende ko rendre visite epai ya mokonzabule tata Simo Kimbangu Kiangani. Très rapidement régie balancer les biso ba image. Une très très bonne impression quand on voit, comment dire, sa divinité, ce n'est qu'une bonne impression et la joie. Ben, j'étais venu le présenter mes civilités et le remercier aussi parce que tout le temps prie pour le pays, pour la paix. Donc j'étais venu le remercier pour tout ce qu'il fait spirituellement
pour le pays et les autorités. Ben, c'est tout à fait normal. Kamba, c'est Jérusalem, hein, pour tous les Congolais en général, et en particulier les Mécongo que je suis. Voilà, merci. Édition spéciale Nabiso Nkamba alobini ya mkongo lelo tokosuka awa. Tosengi na bino batata ba maman ndenge tozali koloba Nkamba alobi nini. Yo esika ozali soki ozali nganga nzambe ozali ko dépendre na Nkamba ou bien ozali ko dépendre na monga Nkamba. Ozali ko dépendre na wapi la kisa position na yo ndenge tozali koloba. Tango tozali ezali lisusu tango ya kobomba mate, tango tozali ezali ete biso banso totalisa mongongo na biso mabanzo na biso epai ya mokonzi bule tata Simoki Mbangu Kiangani. Esika nini kondima na biso ezali, esika nini base ya kondima na biso ezali, esika nini pe biso banso toyebi ete bapapa batikelaki biso mboka ya Nkamba Nouvelle Jérusalem, esika nini balobaki ete tokoyamba mabota manso oyo bakouta mikili na mikili pona koya kokumisa nzambe ya solo. E ngbende ya Nkamba esimbami epai ya tata Simoki Mbangu Kiangani nde tolobi Nkamba alobi nini. Mongongo tokoyokaka ezali mongongo ya tata Simoki Mbangu Kiangani. Ba décision tokolandaka ezali ba décision ya tata Simoki Mbangu Kiangani. Ba orientation na ba message nyonso oyo ezali spirituel ekouta epai na ye yango esengeli na biso tolandaka yango po ete tokoka kobikisama mokolo na suka. Tango tozali kosalela yango nzambe akomona ete ya solo tozali kotosa ye nde oyo nzambe abongiselaki biso batata ba mama akopesa biso yango na pete. Tosuki awa na édition na biso ya mokolo lelo nde tokutani na bino très prochainement na ba message Nkamba alobi nini na édition spéciale na bino toujours na Africa 21 TV esika nini boko savourer toujours banzembo na biso na ba message ya mokonzi bule tata Simoki Mbangu Kiangani. Makanisi na biso na Nkamba katano matori na biso Nkamba makanisi na biso na Nkamba katano matori na biso Nkamba lobi nini Nkamba lobi